mituna no peneza kitoko na lukakango lolwa na kuta no na mzwa mwa temps roloba mu papa loba weza chama loba ah na do chama loba lelo bazwa pe Eliezer bacha na ministère économie total la compétence na ye comme lui est compétent plus que les autres bazwa ye bacha na ministère na total la compétence na ye soki tolie malam to betele maboko mobuta banda sa bongo au travail bien ta benyo na téléphone na benyo pa na ye bu lobi olongwe bache mutu mususu facha zo sala ngo ta mais ça bango milika mais ça bango mabele ok c'est rare dictature est important nandako so papa za na dictature te ndako etambola mabe donc yo c'est le président de la république comme au kamba ba congolais avec dictature oui exact que Jean-Marie mokonde za mabe bango nyonso tout ko bana premier ministre tout na cité ko kitana se motazo sala musala azate bango nyonso tout bazo sala ka intérêt ya bandako na bango selon ngai na comprendre que ba député nde ba trouver par na bango te oh bandele loko lobi ba député nde ba trouver par na bango te oui pour moi les députés ont agi na mauvaise foi puisqu'il fallait qu'il expliquer biso au clair que ministre a détourné ndenge nini ministre a ibi ndenge nini c'est là papa bandela no lobi nini basali elo côté adage moi mikolo pe ba Congo balobaka aussi problème na ngulu azamba okimi na ngulu amboko oh elingelo bani elingelo baboy mais balimisanga na terme soki bakomoko ngo direct bayoka bango nyonso baza baaventurier banani badepute nyonso baza baaventurier Bien, merci vos alliés, Bélé Bokolanda Bisso sur Cléboa, original, le point net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance. Pe fidélité, Bozaralango, Mikolonio, Soya Kolanda Bisso, l'émission au Chamaloba, version la musique. Tozali, Awana Ipen, Bozomo Nande Bazo Salanga Siraj. Donc, Toye, les loto présenté émission na Ipen. Donc, Tozana Ipen, Tozo présenté émission na Bisso. Alors, si j'ai les loto Bobi qui est Tolobela Raba, si j'ai Bélé, les loto Zolobela destitution, il y a Mwana Mboka, ministre et économie, au Bautiko destitué. Alors, Motuna El Bosso Ezali, est-ce que si on est comprendre que les députés na biso va comprendre le rôle na bango parce que Moussala est député yangoana Moussala est député ezate que non akabole la kabatuka ba loso apesa kabatu ba mungu ba sikre non Moussala est député Ezali ko défendre population na parlement kolobe la population na parlement donc le loto kolobe la destitution ya mwana mboka Jean-Marie Kalouba yende tozolobe la na mokolo ya lelo azali o azalaki bongo ministre ndeko tchanga moi tirage bien poto banande lisolo na yo donc azalaki bongo ministre économie alors aza destitué ndeto ko beta lisolo na ye na mokolo ya lelo to moni pe papa zawa tozo banana papa après to kende ndeko mbote na yo mbote tala caméra ndeko keli baluka boto solana ndeko parce que tchenga pe tirage bien ndeko to moni wana ipena osa musalezo le kandeni ezoleka mabe ezosimba te nini esimba te nyonso tu ezosimba te Fatia azosala eloko te nani Fatia azosala eloko te puisque nga nakotanga ministre te na kati ya ndako batalaka nanu tata avant to bakomaka na mama koma faut-il nga nakotala ministre tandis que ye tata aza wana azosala eloko te tokoloba nini eloko moko te atika na ye sikoyo lelo tomoni ministre économie na nyonso confiance nyonso bapesaki ye tozelaki basoso tolia basoso na bonne année tolia yango te bapiodi tolie te alors après badéputé bacomprendre que moyini ya population ezali nde ministre économie et badestitué est ce que tokoloba ke badéputé bacomprendre lelo ntina na bango bon moni eloko ozoloba wana problème ka ezaka na ministère ya nani ya économie ta est-ce que ministre nini oyo eza malamu na Congo ezosala malamu tokende na sport ndenge moko tokende na finance ndenge moko tokende wapi kaka bamoni kaka nde ministre wana nde mutu aliaki mbongo kasi balobi babandi malembe bandi na économie après bakota pe na ba ministère mosusu eza distraction na bango bazosala po avant tout babandi ozongisa ba ministre wana mbongo lisusu ekobeba bakozonga pamba te po batia ministre fo basala bavote wana eske aofele mbongo wana biso tozonyokoma na nzala awa non ministre po baremplacer ministre mosusu eza makambo ya vote te wana etali makambo ya premier ministre donc chef de gouvernement ensemble na gouvernement na ye mbongo ekokende batika na bango makambo bazokosa wana nga nazomonaka tozelaka 2023 batikela biso bokonzi na biso batika nini batika bokonzi bana batika bokonzi bango nyonso tu nde bazokamba ti ok tozwi gouvernement ya bawari oyo ekokende eza lisusu na place awa ta
Ok, ndeko keli comprendre ndeko alobi gouvernement ba wario okokende. Siko Siraj ochenga ko boye combien? Atango na 500 francs. Ah, bon ebelebo. Non, il faut que ça gagne 1000 fois. Voilà donc vous comprendre que l'émission elle est caraboye, tout ça la action boye donc ndeko à 5 to pese 1000 francs de 500 francs donc les lois amokolo to monde ben de quoi ça koto ndeko mbote na merci. Tozo betali solo par rapport à destitution il y a moi mboka ministre économie Jean-Marie alors les lots ba député je pense que ba comprendre musala na bango ezaka ya kopesa ba lo sauter mais ezali pe côté makambo zo tambola malamuté ba réagir na faveur de la population. Est-ce que tu vas comprendre ça na bango lelo? Musala na bango ezokende nango mabe makasi puisque mboka ekomina na tracasserie makasi kopera abimate nini abimate boss koyo makambo tomona ngo na ntena pays étranger mais tozomona ngo na mboka na biso qu'est-ce qu'il faut? yango ba député ba zui sikoyo maele balobi ke non en dehors ya kokaba ba soso ba loso esenge ba wanda kolandela siko ministre moko afin que musala kende bien population pas se retrouver yo mo likanisi wana ndenge toko sepelana likanisi wana puisque tango pesinga kolia nzoto soki eza bien mais place na vandi so eza bien te ezotanga na olala wana te na kobima po ye moko président ndenge aza wana yende mutu azali soso ya mobali soki mboka to ndako to tongo etani sosalelaka ya mobali nde yango tosengi bokanisi ya sangisa makanisi makambo esila misala ebima quel que soit ceux qui n'ont pas étudié on peut avoir un peu de pécuniam. Hein? Nous sommes ici, nous sommes des diplômés, voilà le travail que nous faisons ici. Ok. À partir de là, les députés sont basés kanisi ya ko zanga ko pesa batu biloko mende balata souci moi na mboka azala bien basala malamu. Mais sikoyo est-ce que yo poliaki ba soso na ba periode ya bonane? Ngai ba periode ya bonane wana na ba soso wana nazalaki te ngana za na ngai congolais mais na mesane na Luanda ba OEP ba ebi portugais na salie bango muito bom dia eu tava lá aqui eu não tava na Angola esse momento dizer eu vi aqui já 5 meses estou fazendo mesmo sofrimento lá ainda o forma eu que está aqui mas não tem dinheiro é quem é força quando a pessoa está com boa força ele tem dinheiro esse mesmo que está doente não tem dinheiro é por isso estamos guardar esse povo nós todo que começar como unita deixar os países muito bem mas entrar com o João Lourenço ele também é tipo Kabila olha ainda mais que está fazendo é por isso nós gostamos mesmo nosso país fique bem. Je pense que le message est l'équipe en portugais donc tout le monde peut croire que on ndeko kelito mais quand on la peine ndeko mbote nayo on comprend que sujet to lo batozolo par rapport à destitution ya mwana mboka ministre ya économie na kombo ya Jean-Marie Kalouba alors ba député ba ki ko comprendre que souffrance ya population entre ezo utape na kati ya ministère ya économie nde ba ki ko destituer alors likanisi na yo eza nini est-ce que l'autre ko lo ba ki ba député ba comprendre musala na bango ba komi ko sala bina makambo population azo zela pa na bango. Bon, on a vraiment comprendre, ce que vous comprendre, c'est que vous avez donc, ils ont vraiment raison au bon rigoso. Au ministre, à Zalwa Moutumoro Nenini, Zalwa Yomokondi, il a exécuté au Yoro Ebisaï. Tant que vous ministre, Tamoula qui m'a bé, c'est que vous avez un bateau, Batamoussa qui m'a bé. Président de la République qui est en tête. Tolandi premier ministre. Pourquoi vous connaissez le ministre économique? Mboka na biso za bongote. Mboka na biso to yeba ndene na gérer ba député na biso ba ko sabiso. Pe ba yeba ngo o bon sa ba biso nde maeli. Ata ye moko président. Soka memi mboko bien te abulete que peuple congolais se planer toujours. Donc faut asale be fort. Ba place za kotenga mo pona Congo abongisa. Un chef de l'État, pas un exemple premier, il y a président Nabiso Mobutu Sese Seko. Nena marchaki. Dictature est important. Nanda so papa dans la dictature té, ndako etambola mabe. Donc yo c'est le président de la République comme au Kambaba congolais avec dictature. Ah oui, faut que président congolais égal Fimbu. Congolais égal à Fimbu. To yoka kike coroné yaki. To boya ki olata bakashine. To boya ki ba barrière, ba mesure de barrière. Oh l'état pèse biso. Mettons l'état a mis Zui en charge. To lata ki to lata kité. Et la dictature va poser qui? Vous comprenez? Biso ba congolais c'est en photo président de la République a si mama ramené na maboko. A ça la pena o ba bengi 1 eza 1
des AD et non que des comment est-ce que soki bato bayinaki Mobutu parce que bato bayinaki ye pona dictature lelo tant to senga fachi ye achape rigueur au Mobutu azaki nango est-ce que après to comme asuko yima parce que Congolais ndire azo ebelo kwa lingité akoye ko pesa idée tant bache idée on a pratique ye moko susu akomi contre idée ye moko apesa ki est-ce que zomona teke e ko pe ko causer président tant to senga ye amema biso na dictature alors dictature wana ko pesa biso pe passe mituna no peneza kitoko na lukarango lolwa na kutano na mzwa mwa temps roloba mu papa loba weza chama loba ah na do chama loba lelo omoni mutu azana mabena malamu na ye est-ce que ba bien no sto sele na RDC za Mobutu mutatongi yango nyoso Mobutu mutasali bozona ba komo ndima Mobutu après oyebi ke Mobutu pe baboya ki na tamoko mais siko nde to komo tala to komo se pe na Mobutu mais après Congolais ayinaki pe Mobutu vraiment eza mutu azaka mutu ozo comprendre nde toyokaka dajo le bama ke Bobila dawa boyaka Mobutu ayesa Mobutu nini osela ngani no sel osela ntaka za président veut dire kaza mutu vous comprenez mutu akoboya président Mobutu wana eza par ignorance mais président Mobutu bien non osela na mboko ezala ba camp militaire ezala ba stade auto tozobetela batolo palais du peuple palais du peuple nyonso Mobutu mutatongi yango pont maréchal nyonso maréchal so totali bien ata o babengaka China Rambo ex président asali na malonga elonga na kolobeza boy tangu yo président ozoyeba ozoa kosokipe na kit ya kosala oyo ya yo mpo kotika kit yo kotika se côté mosusu akoya fa remplacer ozomona yo fo opesa le meilleur ya yo opesi le meilleur ok Mobutu ata tozoloba todiki yo dictature elekaki asali makambo ya bien bapo maréchal tobiki ya Mobutu ozomona papa so tobito tanga ba bien le Mobutu aka toujours likolo tous les présidents o no so baleki mutu akoka na Mobutu azate malgré mabe na yema mutu donc basa le fort bazota ida Mobutu ata elo na lobeza boy mabe ya Mobutu bozango bo chapa bo utiliser ngote mais bolamu na ende bosa nini bosa na mboka peuple congolais zo souffrir papa peuple congolais zo souffrir est-ce que date que président de la république aza na bonne foi ya ko sunga population mais bato bazali nzinga na ye lokola mokonzi ya kala ndenga lobaka keno soka azalaki ata na 15 personnes nzinga na ye akoka ko sala makambo malamu est-ce que ndenge ba député ba comprendre que ba ministre ba kompe ko causer président to yango ba kom ko destituer ba likanti wana za malamu te papa to ko beza malamu. Le problème est anini. Tant que na biso ba gauche doit citer. Garant de la nation zanani. Garant de la nation. Yo no za botu tango tambola so ba ki ça fait yo kima. Ozomona parce que ça na bato ba contribuer sur le petit peuple. Donc hier mon président faut azana nous exemplaire. Na nyonso, faut la exemplaire na nyonso. Ngana ko chona musala pana nga. Mais on assure na yote. Ozomona na zo musala zo to yo zunga musala pana yo on assure na ngate. Parce que ça problème suna ko kisate. Donc faut le cause na suivi. Donc, au moins parti non c'est na gouvernement na biso. Président de la République est 5 fois en suivi. Hier mon cas na ba traité, ça ça la ba traité ou soit ba coalition na bango to ba papier ba sinaki ndezo kangai. To na posa bongo coalition c'est kabona to yebi biso nyonso coalition c'est kabona. Wana za maloba. O eza na se biso to yebite. Akoki oyoka na pe ba loba o senga loba to yoki. Mais soki coalition kabona, pourquoi to vivre toujours boy? To vivre toujours na passe pour nini? Soki za réellement za ngwana afungwa mamisu. Tango babengisaka Fayulu pamese China Rambo. To yoka kango biso nyonso. Ke bayobenga susu président na biso Fachi. Fayulu aboyaka. Ye Facha yo ndima. Sikoyo. Pona nini ta baka ke a retirer signature au nom soki ya base na ye. Pona nini lelo azo retirer ngo réellement. Po biso to tika to vivre malamu tant que Congolais. Donc makambo to vivre papa. Et comment ça biso ba chaîne. Moi je suis licencié. Maintenant non ça musala moto. Yango na lobby est-ce que tokoki tozonga non la question ya biso na concept ya question ya lelo. Est-ce que tokoki ko féliciter ba député na likanisio ba komi nango soki ba moni mutazo tambola mabe ba longoli na place afin que ba luka ba intérêt ya population ministre économie ba pesi ba mbongo po aya na ba mbisi na kati ya mboka ba population ba lia mbongo ke imbisi monanité. Alors ba député ba telemi ba longoli likanisio wana toko senga na ba député te ba continuer bongo pe na ba ministre mso bazo causer tort na président. Vraiment pour na wana en tant que mutu na wesa bango merci na obasali mais balimisanga na terme soki bakomoko yango direct bayoka bango nyonso baza baaventurier banani badepute nyonso baza baaventurier ok ozomona oza bamascara papa
vous comprenez mutu ya mutu azokota na gouvernement to akelia mbongo tokesa la peuple bango nyonso nde bazana biso nde toshe bango nde baotelema basala eza nde biso siko bango bazwaka bambongo biso tonyokoma kaka papa tokondimela kona te bango nyonso baza baaventurier mais félicitation na wana mais balandela ezaka ministre économie te ministre économie soki akwei eza mpe na babranche nazalaki oyo mpe bapesaki nzela te premier ministre azali président de la république azali bokondanaka mutu direct mamo te batika likambo wana. Merci beaucoup ndeko totuna mpe bafi ya bandeko mosusu ndeko mbote mbote papa likantisino eza nini na mosala badepute bakomi kosala sikoyo tomoni ke tozozwa mpe papa mpo tomoni papa aza na makanisi ya bia papa tozona ndeko apo toya pa na donc likantisino eza nini na mosala badepute bakomi kosala est ce que bacomprendre vraiment mosala na bango nde sikoyo badepute basala eloko te ntango bayaka poto vote bango bayela biso bapolo na ba 5000 mais le comment ata baoleka awa ata mbote bazwaka su te awa ekola mason ekomi na 2500 sikopo biso tokufa tosuka wapi nabulaka na moto na ipeni awa baroulage bapolicien oyo batika mosala kala baza trakaseki makasi ana bamoto awa donc wana déjà oza koaccuse parce que badepute bayokaka déjà ke baministre mosusu batikali mpe il faut badestitue bango ngai mpo na ngai na kosenga gouvernement ya tour oyo ezali esala eloko te gouvernement bawarion esala eloko te bazoyiba nde mbongo ya baintere na bango moko ça va merci c'est là papa loba papa mbote tomoni yo pena ozolanda pena sujet na biso malamu alors tozolobela likanisi oyo badepute basali lelo ya kodestitue ministre suite ya incompétence na ye ndenge batraité ke aza incompétent na place oyo batiaki ye wana etant que ministre ya économie likanisi no eza nini basali eloko te eza kozwi problème na ngulu aza mbokimi na ngulu ya mboka aza ngulu zela papa bandela na olobi nini basali eloko te adage mwa mikolo mpe ya bakongo balobaka ozwi problème na ngulu azamba okimi na ngulu ya mboka elingi oloba nini elingi eloba boye l'épreuve ane aza ye moko te asali babétise to pia par exemple gouverneur apanza zandu banda combien de temps apanza zandu sans projet banda bapanza zandu bamama bakota chômage bandako ekota chômage mibali bakota chômage bajeune bakota chômage ti lelo batombola ta brique moko ta fondation te gouverneur moto asala yango asali bien balongoli ye kasi yango babandino na ministre économie après baotala ndeko Eliezer alobi boye alobi tobandi nonu na ministre économie et puis tokotala baministre mosusu do babendi baministre mosusu matoi de façon ke bazolandela bango bakotala ti kan kolaya kolamuka mikolo ezokende manda na bango ezokende yango sila deuxième problème balobi awa ke o nini centre soki nini ya centre mais mabulu eza partout neti nga naza chauffeur tozofuta vignette tozofuta bataxe nyonso oyo autorisation de transport bataxe nyonso mais nzela nyonso kotambola na Kinshasa mabulu ezali ya minene na pio par exemple 80 jours mbenseke ngombe eza 10%. Mais ma boulou na ndenga mukete. Soza voiture manuel. Donc au bandango bandana sekunati likolo na première. Ozo boma moteur, ozo boma mutuka. Mais bakonzi bazali, baleka kawana. Bango ko baleka pana balekisi bango. Donc pona bango zelo côté. Likambu ya peuple mutazo kipango azate. Likambu nazo muke na likambu ndeko nanga lobi. Bazo tongelo côté. Na pi exemple ya Kabila le père. L'air a un pouvoir à tirer kotonga makadam te mais liduso ezala kité parce que biso a chauffeur de nommer un service bamba bamba donc ayoki ke liduso moza awa na zéro banger côté et zipi liduso na tongole boye bo moni kutu banjango te le basali musa bo monité le pe basisi bo monité mais toujours ba konzi ba yebi ba makambo wana bazo sala eloko moko te bazozela kaka mande sila baya na bapolo ndenge petiona to baya na bapolo na ba 5000 francs biso toluka bapolo na ba 5000 francs te parce que yo so zangi ngazangi 5000 francs na yepa no pianga 5000 mais est-ce que to kopesa ba député chance te na likanisi o ba bandi sikoyo yako telemela ba ministre nyonso ba miyibi o bazo combattre vision ya chef de l'état est-ce que kopesa bango chance te pour nanga chance ezate parce que bango moko baza propreté bango moko baza semboté. Les Français ont eu la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais par contre, les bazar ont antécédent vis-à-vis du peuple. Surtout quand le ministre mon antécédent zali. Le ministre de l'agriculture,
elo ni basali na mandat nyoso bazui batonge batu bilanga wapi esika mo basa bilanga te esika mo babimisi mbongo te mpona kosala bilanga mpona kosala eloko nini to baza ebele na kati ya bwato wana ata donc so ngai ngina longola poti nalobi no olongola poti na lisu na bana loba no fona tala lisu nanga lemso okwa miso eza yanga me na omona bapoti te ka yo mto banango za bapoti bango bazomona bapoti ya baninga bongo ya bango donc nde baza wana eloko moko ezo marché te ministère moko ezo marché ezali te oto bete oma poko to piango chance ezate pona nga ministère mo faut na comprendre papa toto chité yo posa na ezali ke ba ministre nyonso wana balungwa mais muto azo travailler te même nga na travailler non na travailler bien te au garder nga poni c'est ça au garder nga poni na travailler bien il y a quand même des ministres na gouvernement ça malukondo ba ça msala bien selon ata moko te papa na lobi na yo nga na lobi bazate bazo sala ironie vision ya Fachi eza bien mais suivi nango eza te so et moi dans suivi au monde lo monde baki ya Mobutu azaki dictateur pona ngai fallait Fachi comme dictateur au monde ka tozonga te bandela loko wana oza deuxième personne lo bango bandela to lobaki présent Mobutu azaki dictateur OK soki Fachi a dictateur comme dictateur to marché parce que mutu to banga ke et comme que son asali mabe balongolinga Mobutu banda sa bongo au travail bien ta benyo na téléphone na benyo pa na ebu lobi olongwe bache mutu mususu Fachi zo sala ngota ame sa bango miliki ame sa bango mabele OK c'est erreur on ezo zonge pa na e po yende mutaza mutu a train c'est ça erreur on ezo zonge pa na ba bêtise on ezo zonge pa na e mutu abata obimisa bambongo azo bimisa bango sala mais na pratique bazo sala ngote bazo bambongo na bango ba bombi bazo bambongo na basalini ya on a bi ministère moko ezo marché te alors so Fachi sali suivi iye moko mabandi olanda ke ministère kingande ezo marché te papa zali banda tocha mutu mususu so peuple inga loba aponi bolongoli abisi peuple na longoli pona ba bêtise boy lobi ateli ministère lo ate ministère o mona ke to yo bakisa Fachi mandat mais sikoyo même Fachi akomi lokomona kat lokomo libanda parce que eloko mo ezo marché te biloko balobi ke baloni na Mukangalonzo wapi yango kaka des jours na moni bateki awa même na ipena bateka nini bateki masango na loso mais ya bateki lelo lobi bateka te bateki lelo lobi bateka te ezo sala eloko moko te ya ça va merci beaucoup papa. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai
Donc, ezali, il y a des étrangers, ezali, il y a Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tuna ngai nini agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République du Congo na ville province à Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Par rapport à Masolo Tokobeta, il y a des députés, des destitués, ministre de l'économie, Ndeko Jean-Marie, les cantines d'Ani. Bon, Balongoli, ministre de l'économie. À part ça, ministre de l'économie. Même ministre de la pêche, élevage. Bon, à ça, la paix Moussala Morotin. Tu as peine à Bala qui est belé. Pourquoi pas? Mbongo wana bapesa ki ministre de l'économie pour basoma mbisi na libanda basoma ki babato de pêche te pour batia na mboka na biso moko mbisi euta na mboka na biso moko tolia na mboka. Kasi yango ba traiter ministre de l'économie le rôle incompétent. Bon, à part ça ministre de l'économie mboka na biso oyo ezota même l'enseignement ndenge moko partout ezosimba te. Donc likanisana eza malamu mais Moutou o va remplacer ministre de l'économie encore remplacer. Il est pas oyaka na idée moko. Oh nande ni donc bato baza compétent na Congo bazate. Bon namita o nazomo na bango te. Oui. Ata yo posa compétent te. Bon. Oui, parce que na lobby ngape naza compétent na kosi. So ina komi wana na rosalela na intérêt personnel. Leti yo so komi wana local boso sa les années. Bon, net nga personne na komi wana. C'est la même chose na okutana na clic ya batunyo so bazana ba ko diaboliser nga se nga na travailler pe ka ensemble na bango. OK. Ota bolongoli moko bo remplacer moko na okutana na ko soka idéologie ya bato akuti. Po balobi so komi na mboka bato okuti bato batamola na droite pe tamola na droite, jamais ko tamola na gauche. Pour na ngai c'est que gouvernement nyonso ne ba quitter. Alors il faut pas destituer le gouvernement Mobimba. Les Congolais vont destituer le gouvernement Mobimba. To so papa après to ya panonde kombote. Mbote ndeko na ngai. Na banzo landi pena sujet na biso malamu ndenge to ko so lande ko keliza la bo poto so la bien. Likanisi wana yo moni yango ndenge nini ya ba député ndenge ba destituer ministre de l'économie ndeko Jean-Marie likanisi wana moni yango ndenge nini. Na moni yango eza bien eza normal. Eza te que Jean-Marie mokonde eza mabe. Bango nyonso tout ko bana premier ministre tout na cité ko kitena se. Motazo sala musala azate.
bango nyonso tu bazosala kaka etere ya bandako na bango. Mais kobosana te eza gouvernement bawario yango nde gouvernement bawario kasi guerrier kambo bazakolo bake biso nde tozoya kobongisa koleka kabila yango nde tomona eloko moko te chef de l'état azobimisa bambongo bokende kosala me makambo bazosala tomona yango te bakosi biso awa ke na fete ya bokofete bien basoso tokosomba yango 3000 francs ti sikoyo tomona te eloko moko te donc wario yango tomona eloko bazosala eza te na omona ke kobana na premier ministre ti kokita na se moto moko azosala malonga aza te non eza quand même na baministre baza bacompétent bazosala quand même mosala bien na kati ya gouvernement oyo mpo na yo baza te nazomona ata moko te bango nyonso moto azosala malonga aza te parce que chef de l'État ayebisaka biso ke na kokomisa bapeuple congolais bamillionnaire mais jusqu'à présent mandat ya liboso yango esili duna tomoni ka te eloko moko te mais mandat liboso esengelaki asala makambo ebele est ce que tokopesa ye chance na deuxième mandat ta mosusu nde tokokoma na batemps wana oyo tokoloba bato ya français balobaka ke début marque la fait ndenge ne bande tomoni déjà donc tokoti na mai est ce que mandat ya mibale tokozala un espoir eza lisusu te makambo nyonso rien ne marche pas badepute nyonso baministre nyonso moto azosala malonga na gouvernement oyo aza te sikoyo yo ozosenga na badepute badestitue nde gouvernement mobimba ngai nasengi na ngai gouvernement mobimba bakweya banome premier ministre mosusu aya kobimisa gouvernement mosusu parce que bango basala eloko moko te. Ça va, merci beaucoup. Basala eloko moko te tozwa ndeko kopera mbote nao mbote chef comme on a souverain tokobeta lisolo ya député ndenge destitué ministre ya économie ndeko Jean-Marie likanisi wana yo moni yango ndenge ni musala wana okosenga na député continuer parce que eza musala oyo tobeteli bango maboko biso population alors okosenga na bango ni en tout cas na sepe mpona makanisi wana mais balongola bango nyonso vraiment balongola bango parce que tozomona eloko moko te donc tokokeke manda nyonso tokomosila tomoni eloko te pilipili ya pamba tozolona yango na mboka na biso pilipili ya pamba 200 francs pilipili moko kutu ya mbuma muke 200 francs est-ce que ça na sens mai courant kotanga kutu mystique to ça déjà 3 mois ou bien 4 mois tozotanga lisusu te tozo comprendre te mboka ngo ezokende wapi et puis ye moko papa azolakela biso bana na ye pasa nini azolakela biso mboka ekufa pona nini papa o pesi so malédiction donc le gouvernement on nyonso ndenge bozwi makanisi wana bolongola bango normalement botelemela eloko wana bolongola bango s'il vous plaît sikoyo yo na kati ya gouvernement oyo tobeta lisolo lokwa bacongolais na kati ya gouvernement bawario ata mutu moko to travailler bien normalement makambo wana kutu na koraisonne te eloko te ata mutu te eloko te bayeli biso distraction bapromesse donc tozomona eloko te mais gratuité dans cinéma ezo continuer quand même ça va eloko te parce que gratuité eza me bana bazotanga te c'est vrai bana bazotanga te oui naza d'accord bana bazotanga te biso nyonso tocomprendre te tozokende wapi baage biso mpe ekei tosilisa betili tokosa badossier donc mystique misala eza te ça va ndeko alobi mpo na ye likanisi na ye ezali balongola baministre nyonso donc ndeko likanisi eza te ndeko asenga bakisa nzela tozozonga mpa na yo ndeko yaka keli yaka non tozoba dusu parce que yesi alobaki mais tozongela ye su mpo toclôturer donc tomoni mpe ndeko oyo azopusana tomeka obeta lisolo ndeko mbote na yo ilanda no lisolo ndenge tokolobela par rapport ya ministre ndenge badestitue ministre économie na badepute likanisi wana yo moni yango ndenge nini makambo wana etali ngai te ve mpo na nini etali yo te aussi longtemps ozali mwana mboka ozobika na mboko ata tolobi basala eloko te ya solo moko wana lobi etali ngai te nakumba kaka naloba mbongo na ngai oluka nini mbongo ya lobi akumba aluka mbongo na ye donc voilà tomoni papa aza kotoya tosolana na papa papa mbote na yo mbote papa oza direct émission tia maloba tokobeta lisolo par rapport ya destitution ya mwana mboka ministre ya économie Jean-Marie alors badepute batelemi balobi sikoyo mutu akotambola na vision ya mokonzi ya mboka te ya union sacrée te il faut balongola ye mopanzi enfin ke bana posa population se retrouver likanisi wana moni yango ndenge nini bon en tout cas likanisi ya malamu mingi likanisi ya malamu
kozala na bomoko na bolingo nde yango ekosala ke toke liboso na likanisa onga na kobakisa siko na ntango nyonso badepute bazwi babandaki kosala makambo ya boye te mais tomoni bakomi kosala makambo ya boye tokoloba nini mpona badepute bon mpona badepute oyo tokoki koloba ete souvent ntango tokóma pembeni ya baélection nde balukaka kosala babiloko mo mpo baluka koganye bavoi mais souvent ntango ezalaka so bazwi poste babandonaka mwa mosika mais en tout cas tolingi baoyo bakozala na souci ya peuple tolingi mpenza bao bana souci ya peuple. Merci beaucoup ndeko. Donc bozo comprendre que toza na IPN, donc toza na IPN ndeko papa engaloba papa maloba no ezani par rapport ya destitution ya ministre économie. Kala kamera ndeko keli luka papa monana. Sika na sibelo. Siko naloba pona ndenge nini? Ndenge ba député balongoli ministre économie yo moni yango ndenge nini? Babongisa kaka makambo Congo bango moko. Banani? Babongisa na l'état. Ah OK. Babongisa bango. Mais siko tolo ba député pena ba comprendre musala na bango. Ok, ekoyeba na sima soki tomoni musala ebongi nde tokoyeba ke musala na bango eza kitoko. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout le monde papa Zakoto, papa Mbote na yo. OK, papa Azana liloba kolobate. Donc bon comprendre que to komi ko kende déjà vers la fin, to baksa 2-3 personnes donc toza on a IPN, to ko beta lisolo par rapport à deux institutions, il y a mwana mboka Jean-Marie Kalouba. Alors o azala ki bongo ministre de l'économie, mais ba député ba comprendre gaza incompétent, ba destitué donc azai suna ba fonction na été. Alors to yaki ko zo likanisi ya ba imboka ba pesa makanisi na bango par rapport à destitution on a ya ministre de l'économie Jean-Marie au ba député ba go destitué to moni pe papa ye koto to me ko beta na likanisi na ende kombote mbote ndeko to ko solo la natina ya destitution ya mwana mboka Jean-Marie azaki ministre de l'économie ba député ba trouver que aza incompétent par rapport ya ko répondre na ba besoin ya peuple congolais et ba destituer likanisi na yo moni ngondengeni. Bon, est-ce que les députés bazalaki namte mamalam envers ministre wana tout d'abord bazalaki namte malam te. De deux, ministre wana combattre yemoko awa pour un juste prix. Quel était l'accompagnement des députés nationaux? Accompagnement mogoté. Alors je ne sais pas. Parce que na habité Aïbi a détourné, je ne sais pas. Selon le ministre, on avait débloqué 6 millions de dollars. Ouais. Alors, à Komikuna, à Pessi, il n'y a pas longtemps, à Toto Yokakeno, Bako pêché les sous pour la dernière fois. Kota au Itikalaki en décembre. Alors, Mabeni, selon les il aurait détourné 20 millions de dollars. Oui. Selon le ministre, ils ont eu à débloquer 6 millions de dollars. Nous ne savons pas. Vérité, Ezali n'est pas un ministre, ou bien il n'y a pas de député. Mais pour moi, je trouve que non. Les députés, au départ, il fallait que nous base à envers le ministre pour accompagner nous. Puisque nous aurons aussi appris que non, Ezali, Indo-Pakistanais, nous soutenir les députés. Nous ne pouvons pas comprendre que non. Namboko, Moutazo, Bundapona, Akokakosala, Moussala, au chef de l'État, lobby. Pour le peuple d'abord. Bango, Bazo combattre. Ndekolo ya liboso ya bapio di balobi ese komaki peuple congolais consommaki est-ce que yo se consommant? Bon, j'ai eu à consommer na part nangai na sombaki na mama entrée Kimwenza. Okay. Là on avait comment est-ce que ba etalaki banini mususu na sombaki wana c'était à 65 000 francs si je m'abuse pas. Wana quantité nini? Les cartons. Ok. Les cartons. C'était à 105 000 francs. J'ai acheté là. On était, donc je suis motocycliste, c'était pas seul. On était à 3 avec les amis. On avait acheté un carton à 105 000 francs. Ok. Donc yo na makanisiwano lobi ba député ba sali mauvaise foi selon yo. Pour moi, les députés ont agi na mauvaise foi. Puisqu'il fallait qu'il va expliquer biso au clair que le ministre a détourné ndengenini, ministre a ibindengeni. Nous ne pouvons pas encourager les détournements. Ouais. Alors il faut que le ministre a détourné ndengenini. Selon nous, le peuple que nous sommes tous ali batuyase netibo nazali kola moto nalanda ki ministre na ba makamnyo so oyo batuna ki ba question et par après nous aurons appris que la réponse ya ministre yo zaki quand même satisfait. Oui, j'étais satisfait. Okay. J'étais satisfait. Mauvaise foi ya ba député et y compris aussi le bureau de l'Assemblée nationale na procédure na bango ya kokota soit disant kombo moko ya moto azali député. Je ne sais pas comment ça va se passer. Okay. Est-ce que ezalangane na zaboye je vais vous accuser que vous nous avez tapé à dos.
biso mibale mais moto wana mosusu na koti keno obeti biso mibale wana moto wana existaka te. Est-ce que c'est normal? N'est-ce pas que na koselio? Est-ce que OPJ oyo ako instruire na dossier wana akoki kosala recours te na moto wana mosusu oyo nga na lobi keno eza moto oyo obetaki? Et si ezali faux il faut qu'on poursuive aussi les députés là. Il y a des députés qui ont existé. Ils ont mauvaise foi. Pour moi, c'est la mauvaise foi. Je crois que honorable national Eliezer a lobby que non après ministre économie la ministre Moussou sont compétent la même procédure au basalina ministre économie. Je demanderai au chef de l'État comme il l'a fait avec le ministre Tony Mwaba. Tony Mwaba combattre Willy Bakonga. Bazui batie na fonction wana. Tozo mona peka kabatanto plutôt na ministère wana. Bazo appelle Eliezer, batie na ministère économie. Total la compétence na ye comme lui est compétent plus que les autres. Bazo ye batie na ministère wana total la compétence na ye. Soki tolie malam to betele maboko. Soki tolie malam te ye nde bakokanga kokota boloko. C'est ça. Ah donc yo sengi bazo ande ko Eliezer batie na place économie. Oui, qu'il soit recommandé à la place du ministre Jean-Marie Kalumba. Azalawana total soki akokoka kokitsa biloko na lolenge oyo peuple za kozelela vision chef de l'État. Merci beaucoup Ndeko, na moni vraiment intervention tellement intéressant. Ndeko Kelito baksa mutasuka pour que to clôturer donc tozolo ba tozali awa na place Ipen donc bat bayebi Ipen bayebi parce que soit okei boy oza route de Matadi, soit okei boy za nzelo ezo mema biso ti Matadi, soit okei boy ezo mema biso ba météo ba ozone, tokei boy ezo mema biso Selemba donc tozana rompo wana ya Ipen tozo beta lisolo par rapport ya destitution ya mon amboka ministre ya économie Ndeko Jean-Marie. Alors tongito baksa juste mutumoko Ndeko Kelita mbola nanga to baksa mutumo na ebisa bino émission o to kata kate to kenda kaboto zo makanisi ya peuple congolais to moni pe Ndeko azali awa Ndeko mbote na yo. Mbote. Je pense que vous avez informé que ministre de l'économie ba député ba destitué. Bon, vous informez. Ok, Ndeko vous informé donc a vraiment la makanicité to moni pe Ndeko koto to zo na likanisi na ye Ndeko mbote na yo. Vous avez le micro, il y a émission Tia Maloba, tous les sujet par rapport à la destitution, il y a mon amboka ministre de l'économie de Jean-Marie, ou député va être destitué, il y a mon licantion par rapport à la compétence des députés va traiter. Bon, premièrement, je ne suis pas trop politique. Ok. À la télévision, donc vous pouvez regarder la caméra. Qui peut vraiment ok. Je suis pas. Vous informez c'est bien. Merci beaucoup. Donc toujours continuons de Kokeli. Permettez-nous de prendre même la toute dernière personne. Donc voilà. Tous un espace Ipen, tous un rond-point Ipen. Donc est-ce que vous avez toujours tourné émission Nabiso Tia Maloba ya mokolo ya lelo donc tous un rond-point Ipen. Tout le monde peut moimbo kamoko azali wa ndeko mbote na yo. Mbote papa. Tozali wa na émission Tia Maloba na Ipen lelo to kiti na Ipen to solana ba imboka par rapport ya destitution ya ministre de l'économie Ndeko Jean-Marie au ba député ba otiko destituer parce que ba député ba traité as incompétent. Au moni likantion ndengeni. Bon, ma paramètre eza ebele oyo toko ko analyser. D'ailleurs, tozana facteur ya tozana facteur ya pandémie oyo etouché mboka nyonso. OK. Dede maîtrise ya économie awe pana biso yebi ke économie pana biso ezalaka extraverti. Sikoyo esali ke biloko to exportaka ezana marché te yango esali ke économie ezala un peu bâclée. Yango soki ba desuye c'est une bonne idée mais va trouver mutu mususu oyo aza capable ya ko remonter économie. Ce n'est pas dire que ba desuye lelo ba tie mutu mususu qui viendra là pour s'enrichir. Nde problème wana. Mais tout moni ba député ba 8 ans ebele na kati ya tana bango. Alors ba mekite ko luka ko pesa ba idée ya boye mais na suka tout moni ba pesa idée ya boye. To ko loba nini ba comprendre ce ko musala na bango ke musala na bango taka ya ko pesa population ba loso na ba sosote mais alinde ya ko kipe vie ya population mobimba. Bon, naka oyo na ndengo ucholo bakeba desuye. Bon, selon ngai na comprendre que ba député nde ba trouver par na bangote. Oh, bandele loko lobi. Ba député nde ba trouver par na bangote. Oui. Toyebi ba je salamaka.
retrouver par na bango te na ndeni fungola beta biloko bazalaka soki bamenace ministre bongo ministre apreparaka enveloppe akei apesi bango il semblerait que s'entendre te yango wana omoni retombe sur ye. Merci beaucoup Ndeko Kelly, nous sommes arrivés à la fin. Donc pour comprendre intervention à papa Nasuka Lobi, député tellement moni par na bangote yango wana ba comité na ba niveau. Merci bozala ke belé kolanda biso sur club original point du grand prêtre c'est ngadi. Merci pour la confiance pe fidélité bozaka nango ya kolanda gradimu ya na kati émission au Chama Loba version la musique tozala ki wana tobeti lisolo par rapport ya destitution ya mwana mboka Jean-Marie Kalouba. Donc yende to solo li makamne na mokolo lelo lo lenge ba député ba destitué alors to kota la liso likola liso lo lenge makamangwe koleka. Merci l'ingénieur Kelly qui était derrière la caméra. Merci à grand prêtre César Ngadi à couper sa biso espace auto et bako travailler. Merci na honorable Jean Moutalo aza toujours wana liso likola liso akosunga biso musalo ekende liboso et pourquoi pas merci na yo mère Poutou de Yalo la joyeux anniversaire balobaka mieux vaut tard que jamais. Donc joyeux anniversaire na yo mère Poutou de Yalo la donc Nzambe apesa yo susu mikolo belé libanda ya mikolo oyo yo ici au Bikina sia mokili oyo. Donc Maria la beauté naturelle Beloti Mavungu bozala ke belé ya kolanda biso. Alors ngana bino tokutani na prochain numéro. Au revoir, bye.